Banda azokumbela masolo ya police nationale congolaise na ville ya Kinshasa amemi makambo ebele 4 vagues ya bakuluna o ezali constitué na plus de 1500 délinquants à Kota service national grâce na yenani le général Blaise Kilimbalimba o bakino babengaka l'homme du comportement kokota na ye na police ya ville ya Kinshasa alobaki ye aye pona kosukisa ba o ba hors la loi pote ye alingaka kimia ya population pe kobatela biloko na bango atia musuku yeme akitaka na nzela l'homme de terrain akanga ba delinquant oyo bazalaki konyoko la population ezalaki pasi pona bana kini batambola na ville na bango na bututo na moi bana oyo matoi mangongi bakutana na général Blaise Kilimbalimba bazwa ya bango. Première vague et Kanyama Kasese. Général Blaise Kilimbalimba lobia kolembate. A koti na deuxième vague, troisième vague pe lisusu ekei, quatrième vague pe lisusu euti kokende. Patron ya police ya ville ya Kinshasa atikate lisu likola lisu azolandela ye moko procédure nyonso ya arrestation ya babandi oyo tobengi bakuna. Baboti baye bakaka ke mwana oboti il faut que bakobokola ye. Obokola ye azala nécessaire na kati ya société. Soki aza utile te, aza tina te ya kobota pona kotia mutu moko ako valoriser société te. Attente ndenge tolobaka baza déjà na dipiron na kati ya nzoto eza kotambola. Eza kotambola na nzoto na bango na suka baza kokota bakende sika bana oyo basimba machette po baboya toli ya baboti. Général Blaise Kilimbalimba azwa bango yenda ti epai ya commandant ya service national le général Kasongo Kabwik po ete kuna basala bilanga Kinshasa pe bamboka mosusu ya République démocratique du Congo balia masango batonda po ba oyo bazali kokata machette baki kokata bilanga esengo ya boye l'homme du comportement balobi umela mon général musala kitoko.